babiloko eza ebele na mboka na biso mais tozoye bakovaloriser yango te parce que gouvernement na biso aotiango mpena misu te biso pour l'instant gouvernement qui para biso te par rapport à bamboka mosusu ndenge ezali ne soutien ya bagouvernement ezalaka mais biso soutien eza te donc toza na lisungi ya te ya moko te touti dernièrement na Brazza mais Brazzaville kuna baza vraiment organisé parce que gouvernement na bango ezolandela biloko ya boye veut dire tozala na valeur na Congo te biso mpe elekela biso mingi kiliti na biso fo maintenant liboso avant mate pe fo bato bokondi na biso ya gouvernement bamba de soutenir biso ba oche biso en valeur pour biloko art na biso bima ke pe libanda ya mboka pour nos dirigeants et ba yé ba ko encadrer ba valeur artistique na biso ba œuvre na biso ba yé ba ko valoriser ngo à l'extérieur. Message dans le gouvernement surtout OEZ Fachi Béton alaka ki to comme jeune millionnaire ti siko to mona ngote ba mboka msusu baza ko valoriser ba artiste na bango partant à gouvernant. Mais chez nous, ça doit aussi se faire. Ata te kaka ba musicien bo musicien mbaka boke libanga nda sungeti ata pe biso hospitalier. Mbotina Balandinho surtout il y a Planète Solo la bien télévision partout au Bozuli Bakou ya Kolanda Biso. Alors pour aujourd'hui Nazana commune ya limité résidentiel plus précisément na 7e rue là où le loto yé kobetama solo na ba artiste artisan toza awa wa toyoka ba artisan na biso ba aro bango ba salaka parce que nos artistes bazar pe wana pe pona ko valoriser mboka. On est représentants partout, ils sont là en train de faire leur boulot. Alors aujourd'hui là, maintenant là, tout de suite, nous sommes là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? Qu'est-ce que ça veut dire l'art? Donc je vous invite, surtout, Bovanda, Bisika Bozali, bien à canapé, Nabino, Likolo Yambetu, Bofongola téléphone, Bofongola télévision, en train de Kolanda Biso. Je vous invite de nous suivre. À bientôt. Je suis là présent. Namese Nabiso, papa, bonjour. Bonjour maman. Papa Kombonani. Kombo nangai Musoki George. Papa George, namonio awa aoza nani na kati ya limete. Naza artiste Evani. Ok, artiste Evani asalaka nini, musala ya artiste Evani eza nini? Sala na biso to sala ka bakiti ya bakekele
babitunga bapanier biso bato salaka. Ah oyo sko na moni ozo limebo ozo sala izani. Oyo eza kekele liane. To sala ngo boye avant ko salela musala nyonso fo palola ngo ebimi propre après au pasoli o saleli musala nyonso lingo salela. To salela ngo panier kiti biloge belé to salela na kekele. OK, sikonde bo salela ngwana soko ko expliquer biso un peu na détail ndenge bo salela ndo lobi o palola après na sima ko palola boye o sala ngo nini o memango wapi. Ndenge nazo palola boye na sima ko palola fo na pasola yango na 4 parties. Eza na mukongo nango likolo oyo na ba mwal nango ya kati yango nde to salelaka. Ba mabaya o siko bozwa ngo wapi na zamba bokendaka na ba chantier to bozwa ngo wapi eza mabaya to eza singani. Eza singa. Eza singa utaka ba province Bandundu Équateur. Neti to salela oyo uti Équateur. Mais eza pasi po ekoma parce que moyen de transport eza na pasi et oyo yaka na ba maswa na ba balinière. Oyo koma eza pasi ba difficulté ya ko salela ngo ya ko komela ngo awo eza pasi makasi. Et ndenge eza pasi wana lobi c'est que bozaka pe na moi difficulté pour na osomba ngo ezaka ba prix ezalaka très élevé. Ah eza difficulté makasi ya ko somba ngo pozo ngo na eza pasi ndenge eza boye. Eza ba biloko moko eza moins un peu difficile. Mais siko ndenge bino bosala ngo wana ba prix nango vraiment ezaka ba combien au bino botekaka. Bandeti ka ba biloko oyo tangi tangilanka ba prix ka ya ba biloko oyo tangi ba montant oyo yo ochaka na o ba débattraka na fin ya montant. Ah neti kiti ya ba marié peut-être kango $250 à débattre. Panier ya offrande eza na 25 000. Panier simple eza nango na ba 10 000 9 000 francs. Par rapport yango au se retrouve à yo. To se retrouve à so immatériel les alliés. En plus l'État congolais a négligé ba artiste, a négligé ba artiste makasi. Ali kotala ba artiste té. OK, ministre de culture aya pe ko beta ta tourté na cadre na biso. Et nanto mona été en tout cas. Aya kate. Et nazasko na question ka ya suka na tuna entre biso na ba expatrié ba nande ba somba ba biloko mingi biso batwa awa ya kati to batwa libanda. En tout cas biso moko pe ato somba ngo makasi batwa libanda pe ba somba ngo. Mais biso moko ande en attendant to somba ngo. Voilà, merci beaucoup. Na dérangeons na era musala na yo, mais est-ce que vous avez na muto yo moni ope sambote pour na kokyo le kaboete peut-être aux amutu na mo bolingi po bo aka ope sambote. Azali? Ah na pe simbote na président na biso nanu ya ba artiste, président Wawa na pe simbote makasi. Alanda vraiment ko landela makambo na biso musala. Au sang mystique. Voilà, merci beaucoup. Papa Yaka Poussana. Oh, Kimi na e. Bon, yebisanga tana musika. Oh, kombo na ngo nini? Ezali abajour. Abajour. Mwinda. Ah, OK. Ozui lampe kotisi na kati epeli. Epeli. OK. To salela ngo. Nga boeza cadeau. Wana ya yego talisa yoka musala ndenge to salela ba biloko ngo. Ah, OK. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Et awa pesusu pa artiste na biso mususu toyeba eloni nazo sala comment est-ce que asala rango voilà na pusani pembeni artiste bolanda bisika na vandité a eza bongo biso tout awa veut dire to komi ba artiste nga pe na za artiste so botala atale le la télé nga veut dire que la latine forme ya ba artiste voilà artiste bonjour. Bonjour maman journaliste. Artiste na biso kombo nani? Ai kombo Wawa Keila Jean-Claude. Ok, monsieur Jean-Claude Wawa. Awa, on a moni ozo sala nini papa na ngai? Non, ça tissage
kiti. Tissage ya kiti na yo kaka batisaka suki comme sous tissage ya kiti makambo eza ya minene quoi. Ouais, veut dire tissage ya kiti wana osala ndenge nini na moni eza na métal nini bosala ndenge nini soko ko betela ngali solo muke ya tissage na yo zo sala. Bon, ah to bandana na ko sala structure ya cadre eza métallique ya tio métallique. Et puis, tant qu'on ajuster assis sur le sol, on a biso to yola tsango kekele boy. Ya to benga ngo tissage. Ya to benga na ligoté boy, to benga ngo tissage ya liane, ya kit. Oui. Et matière au bozo sale la ngo ezaka matière ya bois ou bien ezapé na métal na kati. Bon, par rapport à au nazo sala, eza juste métal na liane. Mais tu as un modèle mususu tout ça va rotin. Il y a rotin na liane. Mais on a aussi les métal na liane. C'est les deux matières. Na métal na liane ou no lobby. Entre yango mi balé. Ni ndezaka plus cher. Oh bon, plus cher on a et dépend de na modèle. Il y a un modèle mususu ya métal, ils ont un prix assez par rapport à rotin. Ils ont un modèle sous ya rotin et à l'icolo par rapport à métal. Et dépend de la modèle. Konde bosala raboye tant que artiste na biso ba difficulté na bino pende za la mingi nini o e déranger bino na kati ya métier na bino aw. Bon, difficulté ya makasi na to za nango pona to s'approvisionner na matière première. Tout ça a difficulté ma casse. Tout la matière première n'a moins passé parce que les fournisseurs na biso bayaka périodique et puis koya na bango c'est la mataka mingi na ba droit belé na banzela. Ba tu vas faire foncière donc ce bandi ko tangela yo ba droit ngo bakanga bango kuna na nzela donc yo moko mona ke non ba na raison. Donc tout ça provisionnaka difficilement. Pour la matière première na biso pour la difficulté liboso deuxièmement ndenge to salela pour na ngai na lingaka te to salela ngona ba manière oyo na linga to koma na ba manière moko neti ba mindeli donc tout ça lango et ma propre tout ça na ba matériel moko ya finition ya bien espace ezala vraiment approprié pour ande to sala na mabele toujours ça ba biloko na biso kaka na se eza vraiment kitoko te mais compte tenu ya makoki est moi moké yango ozomona tout ça là on a na ba manière voilà maintenant ouais invoquer makambo ebele et lo nini osenga na gouvernement na biso na ndenge on a tout na question est-ce que le ministre de culture aya rapé awa beti ata moi tour ata la bino artiste musalo bosalaka ou bien apia apesi bino moi encouragement moro boye pe kaka ndenge ezalaka kaka na ba ministère nyonso tout quoi. Bon, pour na biso awa na to mona été. Na oyo batie sikoyo pe na to yebi été, na pe to moni awa te. To yebi te soka koya. Oui. Message jusqu'au nino pe sakasi na gouvernement ou azolanda yo na ye moko pe ministre azoyoka. Gouvernement na biso ba mingi ba artiste, ba comédien na ba musicien. Mais biso pe na genre na biso boye les arts un peu rare pour à se pencher côté na biso. Biso moko na minute toujours pour s'organiser pour to poussa na pembeni na bango mais ezaka difficile ceux qui balandi bien bakomona eza na structure moko déjà eza ko s'évoluer na kombo ya PAC plateforme des artisans de Kinshasa donc yango nde tozobunda na muke avec président Wawa pour ça, nous avons permis au gouvernement, mais ça n'a pas pour répondre à besoin de biso vraiment. Oui, c'est ça. Donc, il faut que nous se pencher mingi pe na biso artisan autour ça la art artisanal et tout là que ça peut fierté en mboka par rapport à la matière na biso autour ça nango. Ba biloko eze belé na mboka na biso. Mais tous ba revaloriser parce que gouvernement na biso a tango pena misute. Ce qui a talibiso, a yebi ba passi na biso ningi toujours salela, to pesi pe ba position
pour tous les biloko et tout dernièrement na Brazza mais Brazzaville kuna baza vraiment organisé parce que le gouvernement bango ezolandela biloko abo biso koto soki oki kozongo kaka même maboti moko wana na zamba omona ba ministère ba droit ebele ba yedo yomo sundolango pe otiki yango lobite na tika nango po na kofuta ba makambo no so bolo balanga te ouais donc yango nde pezo pesa sku ezong se pe moi sim et puis koluka ko sala ba école ya ba formation pour na former ba jeune ba yekola musala oyo kolongola ba chômage oyo ezali na mitua ba jeune que jeune azangelo kwa kosala a préféré qu'il nous sala vagabondage na nzela akoki koya awa ayekoli pe musala na ye ezala bien. Ok, merci beaucoup. Ozana muto pe sambote tona lekana na ngai. Bazali ndenge ngala kozanga na pe sambote na pe simbote na papa na ngai oya botangai président wawa oya forma ngai na ba musala oyo pe ye wana aza pe président na biso ya plateforme ona utiko sabino ya PAC. Na pesi mbote pe na pesi bandeko nyonso ya PAC. Na pesi bango mbote makasi. Donc na pesi pe mama na ngai Kiere Alinata et pas Yazali mbote belé. Pe bandeko na ngai nyonso. Merci beaucoup. Ok, maman Aminata, papa wawa ba pesi bino bambote ebele pa mwana na bino artiste Jean-Claude. Voilà, to continue ce qu'on route na biso, to qu'est-ce que na winja bikeko. Dola. Voilà, na esco pas grand artiste, yende mto apesa biso le lobe explication ya babiloko oeza parce que ngai son a bien expliqué bino na robeta bino ba bombe na kosa bino. Ce que to yé pas vrai artiste a expliqué bino oeza boy parce que yende mto yé bien ngo bango nde batu basala ngo veut dire que me voici
Bonjour artiste. Bonjour maman. Artiste Kombonen. Adélar. Adélar, voilà. Comment on yangwana? Awa oza connu na ndenge moko ebe kenga pe kuna reconnaître kana moni bona bi oyo. On a teka bakadi awa yo yeyo. Papa santé bien. Ouais qui m'ezali. Lelo sko na yé ko tala yo déjà et en plus pe na yé poto découvrir babiloko bino boté kaka. To yebi ba kombo te to mona kaka art. Mais il faut expliquer biso art oyo eza boy. L'importance nango eza boy. Kolamba eza art. Dessin eza art. Ko sekapé eza art. Ndeti nga sourire nango eza déjà art. Faut comprendre. Voilà. Ce qu'on a yé pa na yo lelo expliquer nga eloko moko na moko atelier biso 50 minutes eza problème te mais yo kaka expliquer biso que oyo eza boy. L'importance nango eza boy. Voilà. Na yesiko. Na yebate suna ko banda wapi na banda likolo pona kitana se na yebi nga moko na opona eloko oyo bandelela ngai déjà na bandi na eloko na monia esepeli singa beti singa misu to banda na ye voilà ye aza cuivre soki tozwi ba cuivre to découvrir yango mingi ezalaka eyaka dimension moko na mabanga eyaka boye yaka libanga na kolamba yango nde tolunga to comme sango plat pour kolamba yango atelamba matro na Lubumbashi nde bakomisa yango plat bapesi yango forme comme loka tol ne batolo to utilisaka na bandako na biso parce que par rapport na wana nde biso to zwaki idée to banda top na ba dessin to ndoko sala nde to beteke na cuivre breso to sala yango pe ba tableau nde to sala ba tableau à peinture et bima pe na idée mo ben to banda ki yango na cuivre. Par rapport bien à cuivre parce que c'est matière première na biso et puis bien nango eza pour eza na garantie à makasi pour yango ebe baraté. Donc il juste un eza et cause à so ezi pousser eza ka popola lem so basali mo réparation nango mo muke ezo ne susi makasi. Nde eza boy ko vanda ta 100 ans. 100 ans nda ko kaka popola ka ya pamba eza ka kitoko. Apa wana na bosa ne susu ke tozana les susu na cuivre to sala sous ba câble mususu ezana bien nango ezala pona ba crampe ba bazana lokolo. So dans la crampe lokolo wana oko utiliser pe ba câble minene o basala ba forme munene loka ba bracelet. Ba forme oyo. Comment on a so tellement besoin même matière. So za ba crampe non lokolo déjà oko utiliser un câble oyo pona ba rematrice non wana déjà oza déjà kitoko makasi. Et quand gimisara batu na courante loko po on dirait non oyo bien nango na pesi na bien nango ya liboso ezaka so oza déjà ba crampe na lokone za des fois même so za ba crampe trop oko utiliser câble oyo. Ils ont déjà conseillé ba nous même na hôpital ba sengaka déjà na hôpital ba sengaka ke non so kimbo ba crampe bon même na hôpital ba za na kisi nango te. Kiso toza nango biso bata boko bato basala déjà o boko déjà ba ibda kisi mo meza déjà yango. Donc pour le petit lelo moya lelo non baluka qui c'est crampé. OK. Yango to ça ilara oyo. Wana to za pour na cuivre. Voilà, wana to za ki pour na cuivre est-ce que to zwa elo mususu parce que tu comprends déjà eza cuivre, eza cuivre, pesa cuivre. Est-ce que to koki okota na elo mususu koki o laksangai neti oyo. Voilà, j'ai beaucoup aimé déjà avec le symbole il y a batu basimbani na maboko, je pense ça représente déjà l'unité. Et puis, on a déjà carte. Si au coco le Belabiso encore plus. Ah oui, ça, tous en a carte na biso RDC, tout seul on peut na cuivre. Ah, tout c'est le boko, ils a bajara ba trophée, to pe sarabatu, obé bajara ba trophée, ba tunsu to proposera pour un client. Le roi l'angai sont en pesa yo trophée na oluka ba sijo na moni que ton na pesa yo ezo kende déjà na nenge moko on a lu na symbole ya ki na biso bena symbole moko ya relation na biso. Autant on a déjà le beaucoup ils ont la relation tous en ont déjà le on a le beaucoup on a déjà micho tous en entre nous deux donc on a payé cadeau on a ba genre ba bilo on a ba œuvre na za na pour na ba carte na ko payé déjà à trophée à boue. Merci. Voilà, tu comprends déjà pour le trophée tozo siko yo moins et que comment ko wana o hasard aza penza na matière moko ya libaya to luka penze que comment ko aza na matière ya libaya. Voilà, namoni ndeti eloko yo ope osko na benga yeke koto na benga kaka tonde nini te o eza raisin biso to ba ma raisin ne ezalaka na par rapport ya idée ya raisin to sala ki na malakite tant to moni que tant to sala na malakite mais non to luka fait to sala yango pe na bwana yango
Pour ça moi différence il y a malachite où est vert où est bois et wenge. Dès tout ça il y a une différence wana que somme da sepe na malachite parce que malachite ezali moi likolo makasi par rapport à prix. Dès tout ça la paye à bois pour epoi ezala moi différence ba prix où est prix assez au prix à likolo. OK. Na tombo la marakit ndeyeyo. Voilà marakit apparemment marakit ça pe kilo yende mutu ya zelo kwa cher. Ouais marakit. OK, voilà marakit na biso yeyo na kitisi ya marakit avant na ye na ngwende na ye. Voilà. Problème ezate asa la biso. Voilà, o expliquer biso sikoyo ba wapi jama kwetu OK ngabe na kota nga kaka il faut comprendre ngabe na kota nga kaka voilà ndeti ye azo représenter nini aza nani aza koko kiso voilà nasuki wana wana loba mingi te eza ba statue to salaka eza ba statue mususu salaka ya minene mususu salaka ngo ya miki makasi tozana facilité to sala biloko minene na miki ya miki bozana facilité mutako voyager nae eza da kitoko makasi o to benga ngo totem tozolobela mingi me ba femme africaine na biso tozolobela histoire na biso da ba œuvre nous ezalaka na ba histoire na de so monique même ido na sali awa memi plateau de fruits awa to tsaka Congo a utizamba na plateau de fruits na surtout en bronze na métal na sali tout le monde est très bien pour que tout comprendre voilà awa na métal na sali même plateau na mémissier même peu plateau na mémissier awa eza en métal awa eza en bois ba différence nango yango wana eza biloko mususu tosala ya minene biloko mususu tosala ya mike pour faciliter ba client mususu ana mbongo ebele taza pe mo na muke mo ba $10 mo ba $15 fiston. Dans les années par rapport à biloko wana. OK. Na bango mibale nani siko za coûteux par rapport à ba prix. Oh ndaza moi le plus coûteux par rapport na ye. Yenda za moi likolo makasi par rapport na ye. OK. C'est bon sikoyo na tuna lisusu. À quoi sert maintenant ba mayaka nanga o nazomona oyoyo? Ça sert à quoi finalement? Et servira à biso na nini? Est-ce que c'est important ya rozala na ngona bandaku? Ça sert finalement en quoi? Soko koki kolobela biso. Mais so tozongi na mona bokoko na biso. Eza na ba biso na sona ba pays nyonso ezalaka ke net biso ba africain tolandaka trop baninga. Mais so otani na Nigeria ba utilisaka trop ba genre ba mayaka bo. Ndenge monde ezo développer nde tokomi na système pe kolanda to benga kolanda te mais ezaka otali na moni ndeko alata kitonga ngape na sepena lata lokola ina sens wana ne pe to mona ka ba Niger balata bon ne pe bandeko mosusu ba sepelaki ba na ko utiliser ngo biso pe tonto moni pe idento ke na bon ne pe to mo sala idée to landa ba trace na bango poto luka to servir ba clients na biso bazala satisfait. OK. Siko to kota mo mukie to kota siko wana to tchango siko mo bilengi mo boye parce que bino boza ba artiste na si on peut boza en contact na gouvernement et maintenant l'air bosala ba arbre gouvernement pas na bino lo baranini est-ce qu'il s'intéresse à vous ou bien ezala kaka mwana na mwana biso pour l'instant gouvernement qui parabisoté par rapport à bamboka msone ezali ne soutien ba gouvernement ezala kama biso soutien ezate eza soko za artiste ozoluka na mono moi oza na ngwana ozo débrouiller na muke ozo balusa osomi matière no kosoma biloko yo okoki na yango fournir yango osali otie na table no nengo ozwa bénéfice no nenge pozo luka o matisa table na donc toza lisungi ate ya moko te. OK. Ouais. Gouvernement beta bino bakara quoi. Tozo ne bakara makasi ba 12 makati on est biso tozwa ka. Ba 24. On se tozwa ka yango. Donc so za la makasi te yo moko oyebika la sort na yo. OK. Eza bon. Siko na sasko question ya suka. Ya suka te avant suka. Na biso na ba expatrié donc na biso bato ndako na bato libanda bana nde basombela bino makasi. Biso to sepelaka bato libanda to sepela trop na ba vacances parce que na ba vacances nde sko to tekaka makasi. Okozala pe mondele moko solola na ye akenda sepela na œuvre na akenda asomba pe na prix ya bien. Akei ko retourner tant azonga bandeko musutanga memaki yango bandeko musu ba sepela na mpe kuna
bapesi bakomane obeso azwaki numéro na contact na yo akobenga yo mpe wana nasepeli boyeboye esalelanga eloko boyeboye reproduire nga même pièce osalelani nga na naotinga mbongo boyeboye mais awa eza par rapport à prix na kotekela bango na biso awa eza différent so bainde exemple apesika neti plaqué wana benga ngo tapi kuba. Voilà. Namona yango pe mingi na baba fête ba fille ba comment olata yango pe na nzoto oui expliquer biso pe lisusu ka ndengo zo chité wana par rapport pe ya tapi wana lobe. Ouais. D'ailleurs mona rabattu so na pesi déjà pris exemple prix ya tapi d'ailleurs eza na $60. Eza déjà $60 mais congolais so munde na pesi munde na ko autant amona de monde ata na finition musalo ndenge esalama o basale on ndi donc azomona ke simena pesa bango ka mbongo monta moko bien po musalo esalami ya makasi mais quand on a allé au PC exemple au PC de $60 abandi déjà ngai nalingi na to na mona ka ezaka saki moko boze lo mo inutile be OK eza bokoko na biso nde yango wana. Ouais. Si je comprends bien, par rapport à achat, expatrié, nous devons valoriser la bino quoi. Biso moroba nanda kuto ebi importance nangote. Ok, si ko pona biso bananda quoi, no to ebi importance nangote. Lobe la bango, silike la bango, ba yo kao. Silike la bango. Mais neti boye eza na ba tribune so, ba koma luka balanda, idée na bango ya ancêtre na bango ndenge ba banda yo okende. Mais là on a sepelé sur na poto bambo ke belé so ba comment utiliser trop tapis l'aime sur na coutumier na bango au monde ke ba comment utiliser tapis ku baboy nesko comment peut sa posa wana ba même biso ba congolais pe awa au monde so ke amode amunde la beta ki on be congolais mo ya kuna beta on mode ba be ba la tango kuna et pas préférer la tango ané tout monde na photo nesko tout monde na sko moi batu ba mo sepela ngape naza posa na tapi wana ngape naza posa na tissu wana parce que moi c'est un temps ba tout pour que ba développer moi mon que mona que moi vente na ngo ekomi par rapport au nenge dal bossite mais par rapport à lelo ekomi moi makasi par rapport à lelo ba ba komo koye ba komo mesana nango mona ba coutume na biso komi ke mutu fa la te ngo la ta mayaka la ta couronne la ta chapeau pour bimakito ko makasi. OK. Siko naza question moko wana eza question na ngaka ya suka so na poser na ngaka question na leka na ngana nzela bisanga banzete oyo batu basalela ngo bazala kaka batamisala mabe simba voilà batamisala ya molili bien que tu reconnaîtras ngo te mais batu o balingara misala na fort voilà banziye bisanga sko importance ya nzete oyo eza nini est-ce que c'est vrai nde nabenga bango banani en tout cas bataba gris wana nde batu baya kosenga banzete oyo parce que mutu musu azaka soka simbi nzete oyo totali eka tolobi oyo mystique ouais siko yebisanga est-ce que ezaka ya solo to ezaka ya lokuta ou à quoi sert vraiment nzete oyo quoi elakisaka nao nini. Merci beaucoup na CP na question na makasi elo pe na lingana lobela makasi pona biso benga ngo kan et sungaka tellement bate belé eza no pona mama grille wana te eza li mutuna mutu abita ngo somba ngo abiki oyo aosalela yango neti mutu mususa koza la bukani sibitima bukano be no pe saide na lo baneti ne mukolo mo boazo tamula ma infirme ako utiliser nzete oyo pona ko soutenir ye moi lokolo na ye mutu musu pa ko sepena kan boye neti na coutumier so to zwi kan oto te yango boye mutu tanga azonyata déjà boye azofinanga azonyata ezoloba dia makamususu da so to zona coutumier tanga azonyata déjà boye azonyata bambanda nyonso o nyonso aza ina mwasi na ngana fini bango bayaka lisusu te batikala ngamronde na tikala et so to ouais c'est ça so ito zwi yango siko na sens mususu mutu musu akosomba kan asomi yango mpona fier basapeso tali neti basapena so bautiliza yango mingi pour na fier mutu musu pa kosomba yango na idée musu aza nango ke na buka noko be nazwaki mwa choc na utiliza yango pour soutenir ngai so tokende yango na coutumier ndeko musu asombi yango nde po wana ntango coutumier ezolakisa deya oyo nyonso eza bokoko wana ezo entouré ye donc libala mpe eza coutumier donc nyonso ezoloba ya bokoko donc fois sala mpe kani bakani oyo ya bokoko mpo anyata yango nyonso ndenge bokoko esengaka na mariage eza bongo. OK. Babiloko ebele eza kointrigue nga mais par là on va comprendre que kan oyo ça montre la royauté quoi, ça montre la royauté et là que ça vraiment symbole makasi la royauté, la grandeur na mobali
Ndenga Zoya, Azokota, Yomola Rota, à quitter si vous sentir que non, c'est un gars qui marche, c'est l'homme qui marche. Voilà, Naza sur vous comprendre. Oh, ils ont partir quand la question n'a pas souka papa que les mangas étaient. Voilà, bah si non ça les sous mouté hein. Là tchanga kasiko. Ah, voilà. Votre reine elle est là. Voilà. La choix parfait. Voilà, le choix parfait de la nation, elle est couronnée. Oh. Voilà, j'ai été couronnée. Voilà. Voilà, ce qu'on est là, au Kokanga. Au Kokanga, parce que je suis couronnée, vivement couronnée par mon artiste. Au Kokanga, regardez. Avec ça là. Maintenant, ça c'est à la femme de toucher ou bien c'est à l'homme? À la femme. Ok. Je suis complet. Je suis complet, fraîchement complet. Il y en a plein de bêtes. Comme on est qui voilà, là tu as pembe parce que on a mon peine à bêter babylore à pembe veut dire que voilà. Oh, Tsara Tembe, on a eu des kings, voilà. Alexis il y a des kings que moi aussi je suis là. Le roi, il est à Zalaka, le roi, il y a griffe en haut comme on dit. Non, je m'étais pour ne pas faire la publicité à griffe mais allez la ming Versace. Je suis là si Versace n'est à mon aramutute. En tout cas, patron Nangana. Gros bisous, salutations Nangai, tout respect Nanga envers yo. Veut dire que la couronne c'est important pour vous mesdames et puis papa sache-mouche adapté important na katia nation na biso voilà c'est quoi l'artiste nanga pour expliquer biso par rapport à des détails mususu voilà ndebo ko mona ndeka na yebisa kibino bankan mususu pe ezali ça c'est bon. Naba prix moko ya bien, vous pouvez acheter. Naba prix moko ya bien, so za besoin ko sombo kiti car on a limité 7e rue place des artistes. Au Mona, bazana bango wana voilà. Siko ah olati singa couronne boy. Pa c'est là ici on a un problème na fiancé nangai. Alors quand ça lokola voilà. Alors quand ça mais madame akenda ko sala journal a komi boendeni na bali tondeni. Voilà, nous sommes là. Le roi et la reine. Oui, ça pour nayo hein. Oui, ça pour nanga voilà. Voilà, bazala rande boye. Non, et là tamarande boye. Mobali asimbi kan, mwasi asimbi mouche. Sage mouche. Voilà, c'est ça. Ok, maintenant est-ce que vous avez un message moko ya suka oyo ko pesa bato bazolanda biso à propos nango sope mutazana besoin contacter yo aoyan wapi toza wapi opesa biso explication suka ela bokonzi likola bokonzi asibaki si susu voilà tozolanda yo tozoyoka papa na biso maloba mamboko na yo. Ceux qui ont contacté, ceux qui ont joué bien pour la batapi, pour la coutumier, pour la décoration, pour la œuvre d'art, pour la trophée. Au numéro là WhatsApp, téléphone normal PESA 81 34 33 956. Na bandeli sur 081 34 33 956. Voilà au moko Adela numéro là WhatsApp voilà. Papa Adela apesi biso numéro na ye sikoyo sope to kokolo papa Adela azana muta ko bwaka na mutazo landa ye abwaka mwa libanga po wana eza pe art libanga eza art oyebi voilà siko sala pe mwa art na ouais na bwaki na ngai ka na boyi na kine belete na bwaki bébé na ngai lumière na bwaki papa na ngai mabiala na bwaki mama na ngai Joveline na bébé na ngai lumière na suyika wana et belé bandi na mi balé voilà. Ah, toi aussi, Sina Papa, Bomoni, Bosepeli na Doris, le choix parfait de la nation, Abimi qui toque avec la couronne. Voilà. Coucou.
Kitoko, Natanoba modèle, la marque. Combien donc na 3000 fois to chelo combo. 3000 francs de combo. Oh, pesa primo ko. Bongo oh. On est à 4000 na combo. On a 4000. Bakakula raté, na kokyo kakula quand même. Usailinga ka on a 3000. Simba te. Vous avez combien de pièces? Moko kaka, naka na besoin moko. Sailinga combo Doris. Bokomango na nini? Na bakomana machine, mais na komana na ciseau. OK. Ce que différence ils ala mto komana machine, a oui ko komana spe belé mais ko umela te. Ce que ciseau et ko tatina kati. Donc ça na ngata bambule belé ko be banokité. Ça il nga kasinga mo pena tala nde bosala rango. Voilà. Ndingo obeta ngo wana ekolongwa kate ya ekolongwa nango to mona te ko tatina kati o chango su o chango mo eloko likolo po ezipango ou bien de osali ka to chakango base po engalisa ngo naza pena be exemple na telefone nanga Doris na S na suka voilà na S na suka donc so tie bolo tie na base siko bino bosala rango na nini na mabaya bino monde mutu bosala rango a d'accord ndenge za bo liboso babando salela ba ivoire mais ba pekisa ivoire pour le moment ndenge mutu mindo atala olia ko perdre bambongo pamba akomo utiliser na miko ngombe ezo sunga biso yango nyonso eza miko ngombe donc naola tape siko miko ngombe os ozola ta os naola ta os OK siko eza na ana suka OK voilà macha a be pamba o koma nini arli suna suka te Doris esuki boye Doris esuki nango kabo na kochelo pekera sokolo otiela nga kera papa nalingaka pe mitema mingi talaka artiste esalaka pe bien sikoyo nalobi bokendaka kosomba mikwango na abattoir to bokendaka ka ndenge olobi tokendaka na abattoir tosombika mikoa totaita yango neti basani wana eza banzete eza mabaya metala ndenge bakomisi forme ekomi basani moto akolela ntango ba mwa linyoko so eza na sanso wana baelephant wana eza mpe banzete nde eza na koki mpe koya na ide no basali donc mobimba no basali obona nzete bapesi forme sikoyo nde eza mikwa boye nayebi te eza nango mungwa te eza mikwa oyo kaka bomi oseki ezaka mikuwa kaka os oyo babwaka wana me tala ndenge ezwa valeur awa voilà OK on comprend déjà que oyo eza mikwa baoyo nyonso tozosalela oyo eza lokola art eloo na yo ozosala c'est beau à voir c'est vraiment beau à voir maintenant est-ce que l'état na biso congolais pa ayaka kobetela bino tour na mosala oyo bino bozosala awa wana nde likambo neti dernièrement nde eza boye awa tozooblige tokokatisa na ngambo bamemire ezalaki mpona nini baartiste ya Congo bapesa bango valeur te toyebani te eloko tomituna yango wana tozozela mpe soki eza solo soki mpe babani neti kuna ezalaki na bamaison ya minene me babukango sikoyo biso bazodeside bakatisa biso na ngambo bakobengana biso te biso babengani biso bakotya biso wapi vedi tozala na valeur na Congo te biso mpe elekela biso mingi baza projet ezake babengana bino toyokiki baza na mposa babengana biso so eza solo nayebi te bakisi biso kuna anatanda nano Parce que message nini oyo pesa na gouvernement azolanda biso par rapport ya makambo nde balobi ke bazobengana biso soki nzambe ya art Aristote Ndombele ya koko yo tala ndenge apusa caméra ndenge bazobetela nga lisu art likolo ya ba dessin voilà. Oh c'est joli, waouh c'est beau, c'est tellement beau. C'est tout? Ok. Je peux... Nakoki ola tango? C'est la minute, ce qui est ok, en attendant, c'est la minute.
ekauka yebisa biso kasi message nini okopesa na gouvernement oyo kike aza na projet ya kobengana bino message nini oyo okopesela biso par rapport opesa na gouvernement oyo bazolanda bino par rapport ya makambo oyo parce que bino boza ba artiste aussi ndenge moko bazora ba plus ba artiste musicien comédien de bino pe boza ba artiste oyo boteka oyo ba artiste ya artisan voilà. Vraiment merci mingi pour la question tuninga. Dernièrement tous ala pe na élève na biso otaki France akenda ko représenter biso na art moi si pena tongi eloko tali bokondi mateke moi si muto atonga kiango ayaki je pense mercredi passé il s'est déjà présenté médaille à Zwaki donc tant ya zala pour nandi biso to kaida sa on mona te batu mususu de batu bazala mais da balongwe bapesi biso kasi mene ke kosila te tozala dana ngambo kuna siko elo biso tozo mituna ke awa ba sure biso ke za wenze ou bien bazolinga batonga nini poni tinga na bando mituna ke na gouvernement ministre arazala te poma azali so ki aza akanisa pe pona biso ba artiste à 7e ezo sala biso pasi makasi donc ce qui art ezo zo valeur na Congo c'est à partir même bato kuna ona boka bato académie de bayaka awa bana classe bayaka awa tosunga bango na biloko niki o ba awa nyonso zomona na mesa na papa na ngana mtu azosala nkuna na simu siko mtu abongo tango bozo niti kuna naza sûr te ke tokozala na longue vie kuna po kuna ata motala na eza na balabala tokozala permis te po bato bateka na balabala bongo likamwani esalaki biso pasi mingi tozala pe na posa boleka ta nde boleki bome zamenda kokisama kamndenga kokisi bo nde toleki bwe sûrement bozwa solution parce que biso pe toza ba journaliste tozopanza milili partout ngai na lobby soki ndeko mususu pa journaliste aye akotuna yo kolemba te o mususu ayaki bino bozalaka kaka bongo te bolemba te bolobaka kaka a force ya koloba makelele na bino nde ekokoma pa bakonzi oyoki latanga sko elo na ngai voilà latama boko biso kotanga ah ok elatama boye le mot tanga biso ndi totanga batali bakomi mama Doris ya mwana ok ngakuna kanisa lokwa elatamaka na ngamonde na bana kotanga ok comme ça là je fais comme la présentation yanga moko ah c'est beau c'est joli voilà regardez comme Doris est belle avec un petit cœur voilà Voilà, je vous paye, je vous dois combien? 3000 francs. Ah, vous êtes bon, c'est que comme il a un cadeau. Et comme il cadeau? Vraiment. Le roi de suite au Kanaki, aux endroits au Futangaka. Ah, baby si. Ok, merci. D'accord, merci beaucoup, ça a été un plaisir.
papa. On a poussé na mukie, photo yo kana bien. Papa na biso kombo nani? Kombo nanga Yemei. Yemei. Papa Yemei na monio ana kati ya limete yo ozape artiste lokwa ba artiste ya awa. Oui, na za artiste awa. Mais papa yosko a osala nini otekaka nini po na moni mpe oza kolime eloko ozolime kombo nango nini soko ko betelanga ka lisola mukie ya aro ozosala wana eloko nazolime nasala oyo eza kekele eza singa yango esalaka babiloko ozomona bakiti basupla bapanier bapo de fleur tout do esalaka mwa babiloko ebele donc base ya oyo nde ekreaka ba art nyonso to ozomona. Est-ce que vous après avoir colimé, vous bandi ko sala ba kitunga ou bien? Ouais, ndenge zo sala bona ko bizango comme net propre après avoir sali batige soki kiti na bandi ko tonga soki baba pane pe na bandi ko tonga ezala soupla de so tonga makana base ya singa oyo. Papa na otom na la kisamo ba biloko mike otangilanga ka ba kombo nango ba biloko zo sala. Voilà. Papa ndeti o kombo nango nini? On eza soupla. Ok, bah souple là haut ça les la banda coupe na olia. La olia yango yo. Bah ça la même décoration même na ba mur yango oui. Wana to moni souple là, papa bongo o kombo na nini? On les a pot de fleurs. Yamir. Pot de fleurs au tient ma mur. Juste pour de la décoration. Décoration, OK. Oyo pe na omona kuna comprendre ngo na nuté ezani papa. Wana eza sac. Esaka makana tapi ya rafia. Sac oyo eza pona neti nde na lati boy na lati yango ou bien? La tango pe surtout bina basi. La tango pe obima nango pe ça va. Na tune loro mususu na omona basinga rouge na koki ko simba. Oh eza pas boudin. Wana eza boudin pona basho babina ka même na ba fête. Tant mela sa bango ba rafia, wana ba chaka likolo rafia pona ba danseuse. OK. Et wana pe ka eza biloko ya décoration kaka. Décoration. C'est bon. Abajou. Babajou. Na komisu na oyo na moni on dirait eza nini papa na biso. Sac ya kolata toujours. Yana singa. Nini o na tunité voilà. Toza pe na baboule babale oyo papa bale o ezani. Bon, wana pe eza biloko ya décoration, eza pe abajou, esalaka pe misala ebele. Bako tiango décoration, même na bandako me bampoule, batiaka yango, même na pot de fleurs na décoration ya mabala, basalelaka yango pe. Wana rafia. Rafia na batonga te yango na jeep nango siko balata kapona kobina. Maintenant question suka papa. Na biso batu ya kin, na batu ya libanda. Banani nde ba valorisera bino na musalo bino botekaka, banani pe basombaka mingi na awawa na katia. Bon, la majorité de kin esoma makamasi, bo batu ya libanda mingi pe basombaka, ba delegaka pe délégation kaka parti ya Kisasa. Muso atini mbongo bien ayena ba filmer bibeloko bakangi ba photo batindeli ye asali swana ye bosolo le prix atini mbongo mutasana kisasa biloko après atindeli ye bato libana be basomba quand même na Europe comme okende na lobe question suka mena ba kisa papa na musalo osali déjà combien d'années? Bon 8e année déjà. Et dans ces 8e année, aux amours na ba semni no kitoko o yebike ba art na kitoko créa OPP c'est là OP ba mbongo mo ya bien. Oui zali na déjà na ba belle souvenir déjà na musala. OK, question ka ya curiosité. Mbongo na musala ozo sala mbongo o simbele ki ba mbongo nyonso tout. Na awe ko ko za combien na objet moko yo teka. O ezaki plus cher que ba objet mususu. Na awa bon, $300 hein. Kana machero kaka. Non, na ningana tu na pona eloro nini pot de fleurs ou bien kitunga to boudin to oyo. Bon, mingi soupla mute pesanga oyo. Soupla oyo. Oyo ya kekele. OK, soupla oyo ya kekele donc baza différent quoi.
C'est différent. Bon, la majorité a pris mon mais où aller kaka moi les colombiens. Merci beaucoup papa, mais message nini kasi oyo pesa na bato ba Hollanda biso parce que bolé la pe mingi ke ba ki parabiso te ata bolobi bolemba pe ka koloba te papa bolemba pe koloba te ce qu'on appelle na zape na bezo ka ya maloba wana po ba konti ba Hollanda biso basa nini bayoka message ali asuka na ko pesa eloko esengili ya libutwa nango susi liboso kiliti na biso foi maintenant liboso avant m'a pe fort bato bokondi na biso ya gouvernement ba m'a soutenir biso ba oche biso en valeur po biloko art na biso bima ke ke peli banda ya mboka a même art na biso ke même ro même bikeko ezana moi difficulté makati pour nini arrangement vraiment na mboka eza bien te kaka moi ba sorti ba Lubumbashi ba Congo ba Matadi ba Boma ba Mwanda ezozo moi fait vert mais art na biso vraiment eza préférable makati donc soutien de ma ya bien exacte organisation bien exacte le qui ndena biso mo ba congolais to pesa art na biso valeur vraiment ba congolais ba soutenir ba ya ka mingi ko somba et bimaka pe en plein récolte makasi pour biso pe to so équilibre ya avantage ya ko sala surtout gouvernement de acha biso vraiment moi pression ba vendre sécurité na biso makasi pour to se retrouver. OK. Merci beaucoup papa. Voilà, na longwe na nga papa na tiki papa continue musala na ye nga pena keluka na nga bato misuso misu babo ya nga ba ki mama journaliste dérangement mama journaliste mutu na mutu asa musala na ye nde bongo te akei na ngai. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Papa, kombonani ozanani na moni ope anakati ya artiste ozosala nini? Oui ma fille. Ngai papa Baudouin Ekofo. De temps à autre na lekaka awa. Yango na yagi pe kotala ba œuvre d'art mais c'est ça. Les caranaos awa monaka ba œuvre d'art ba impression na yo ezalaka nini par rapport ya musala ya ba artiste na biso ndenge basalaka. Oui. Donc nazalaka na souci et que c'est comme si les Congolais ne connaissent pas la valeur des arts. Il y a deux fois au monde ba étranger bazoya bazoyi ba mayele bazozo biloko na biso mais bakolo biloko bazo bénéficier presque pas et d'autres même bazo créer mais mingi ba épipé valeur penza appropriée à ba art. Ça me fait un peu de regret mais quand je passe c'est encourageant pour nos dirigeants et ba yé ba ko encadrer ba valeur artistique na biso ba œuvre na biso ba yé ba ko valoriser ngo à l'extérieur. Bango comme ça, baza ko valoriser ba artistes na bango, partant à ba gouvernant. Mais chez nous, ça doit aussi se faire. Pour que la culture na biso mingeza bafoué parce que partant il y a ba dirigeants bazo yé ba ko valoriser ba œuvre na biso. Voir même sur le plan artistique net ya ba théâtre ba ni tout. Ça là ba nigérian. Ici to ba ni na ba maboke. Hein? Ti lelo yo bango ba valoriser l'équipe même psycho. Donc même sur le art c'est la même chose. Donc culture nabiso c'est comme si ça semble disparaître comme ça. Or tout le monde a la potentialité belle. Donc la ministère de culture et art va valoriser l'œuvre d'art nabiso. Donc message à papa est très clair. Donc l'État nabiso congolais a la responsabilité naie que notre l'État congolais a téléma et puis a mettre encore plus de valeur na artiste na biso. Voilà papa, ça a été un plaisir na sepeli makasi tala kaka. Merci. Merci. Moi et Nzamba lingaka oleka na micro ya PSB télévision. Voilà.
Bonjour papa. Bonjour madame. Papa kombo nani? Mon nom est Aris Mayala. Namoni o papa Aris. Ouh. Oyebi muto azo filmer biso kombo nani? Na yebi tabi nje buwe bisanga po na moyo wende. Kombo na ye Aristote Ndombele. Donc Aris le quoi yo. Mon nom c'est quand la image à qualité. La qualité na yebi so ya dégâts. Puis c'est la qualité. Voilà. Papa na monio awa na kasi ya place des artistes na ba objet ozoteka awa wa oyo peut représenter biso quelque part ozo sala ce qu'on a évité bo sala ngo na matière na bino mo ya maboko to bosombaka boyeka koteka. Bon, ezana ba odo sa matière ya biso moko. Ezape na ba odo sombaka neto yoteka. Na ndeti nga etaki artiste na créaka o nga na créaka nga moko na maboko na somba. Papa aux artistes il y a aux nani musicien, artisan, sculpteur nani. Bon na art na sa fontaine, na musicien, na sculpteur, na peintre. Mais na minute de to so na sa peinture na sculpteur na sa na mabaya. Pour na créer pe na cocotier. Ok. Tokoki omona ba œuvre na oyo otie au peintre. Voilà, so tokoki o telema. Pour l'exabiso et puis l'importance de ça. Tout pendant la peinture, hein. On va tableau na. Ozo kamanga yonde mutu oyebisa ngai eloko boye nga nazana kapo na yo. Voilà, to bandana ni. To bandana sur histoire ibandi ya moki. Voilà. Tombola o like ça. Voilà. Isolé bandira moké. Je crois que pour ebi madame naeva. Nde ba baloba to ebité ba liaka mbuma to ezaki bolingo to ba basangisa kan nzoto to ebité. Donc c'est ngai na isona na beta boye. Yosko selon li solo na ndengo tshebo eza nini selon histoire na yo. Ndeti biso ba imagination ba esa biso ba liaka mbuma ya nzete. To eba teza mbuma nzete nini. Donc on a ça d'autres pas ba basangisa kan nzoto katika bulumbu. Non, ça c'est imagination on a tout. Non, dès qu'il y a des sens à mité moi, sans sa vie masculine féminine. Donc moi ça une inspiration sur la bande amoké. Voilà, je comprends. Donc yonde ozaboye, osangisa idée wana mbuma na ba acte wana baloba ke non ba yebana ka connu sa femme. Secret voilà. Yosko yo bon tu osa vraiment artiste Nandimi vraiment par rapport à l'inspiration. So que avec ça sous voilà ça là. Bon, on dit souvent dans l'église. Tout le monde a belé bakanga na Bible ko tanga trop na Bible asa msalate mais asa nzamba sungae. Ça le quoi au sali aussi parce au travail dire aussi au commis ko tanga trop. Ça le quoi on a ti kondimana yo hein. Donc ça le quoi baba ala kila mabe muto a confier le comment boye ko sungete lobi. Et c'est biso il y a une inspiration dans ça les annonces en j'ai fait annonce dans photo travailler dire qu'il y a tout temps trop hein oui la distraction au temps trop faut travailler donc on a sali verso retro verso oui la ko de tourner ti kondi maso ko temps trop au travail tout en d'autres termes to ko la Bible simbande mutu na yo sala o ba nini oko sala voilà en d'autres termes mutu a relia na motoki na ye donc il faut chercher et non kozalaka karotanga tanga mingi voilà si vous pouvez encore femme africaine ouais oui d'ailleurs histoire que femme africaine va utiliser trop de locaux triche auto kamai yangwana moni maintenant soko la sabiso œuvre mo bona moni qui apparaît un peu compliqué ou ana kuna ya liboso oui oui ça ouais to kokyo tombola je vous suis voilà au moins le tu sabiso na mikolo yango et puis sangana kanda tikabo au moins o eza ba mindele ouais au moins eza Afrique ya desan soso donc mindele ba kande ko doda biso na Afrique alors ka biloko na bango eza ba kande baza ba soso ba ka ba dodi ba kenya eza ba européen ba américain au biso ndé ba africain wow ouais non mais Aris vous êtes encouragé par rapport à il y a inspiration na yo en tout cas la mukato miye bato za banani ouais ba ka ba dodi ba kenya to boyi bongo vraiment
Ah non, en tout cas, vous êtes vraiment artiste. Je l'ai confirmé parce que artiste, ça s'appelle Mouto qui crée. Ce n'est pas que l'eau au sala, yo zuango kaka au salon na bandenge non. Là, parce que totamboli, je vis que Mouto a zappé ne loko sali original, c'est Aris. Au salé le mobo est original na tamboli awawa na moni arote. En tout cas, c'est une bonne chose. Au continuer karaboye, ceux qui ont continué les sous oh les ababilo on a yo moko sali on a mabo création na ngamoko na peinture mais na bois tout ça na ba tableau msuna sala na bois yango non comme Afrique à lion mais Afrique c'est lion non biso c'est la léopard mais Afrique c'est lion comme aux Africains c'est aux lion ko ba tableau éviter des sols femme sage na ba tableau na bois ça ba canne basemba msueze ngwana ba œuvre d'art ngwana bois mais na kokoti fabuka o eza sac ah na cité na moi eza combien o eza $10 ah là là cité na moi makasi eza sac o na kokoti na ebele na sala na ba collier ya kokoti non ba sanglier ba décoration ndako eza ba kokoti OK sko na lingina tuna o wana eza ninyo oyo eza masala soso osala ngo pena masala soso masala soso eza elembo ya ba princesse ya royal ya signe royal OK biso pe a peto za pena ba princesse bana ba chef mais tout ça biso Congo eza royaume Congo eza royaume l'accent on a simba ngo lisu bien na testé bien et loko oh eza bien masala soso ko original penza na créer pena soso pena moni soso na créer na che ba premium ya original sko ndenge eza bokanga pi soso benze ba pole ala ki dana créer ki da soso na che ba premium et ba pole très réserve on a sali pe ba création soso là to raté comme on a soso yo akenda ki déjà on et oui mais la raté so da cheka wat ba kamwa ka ba ebele et que c'est mignon c'est vraiment mignon. OK, artiste Nabiso maintenant, il y a des difficultés ni au kutana nangolaire au salaire ba makamuna obo vraiment. Bon, il y a des difficultés de financement. Moi to bunda be fort Nabiso moko. Tant on a aide moko ça et financer moi quelque chose ba matériel, na la facilité créer belle inspiration c'est belle mais na limité pour matériel monsieur zaté. Donc ceux qui na kuta na moko ko edenga bo eza difficulté za financement des obomo. OK. Sosko mutu alobi a aider yo ya wapi a contacter au pendenge nini. So mutanga edenga eza 700 mm mais eza pas exposition. Mais na chape la télé nga mais so mutanga contacter nga na pesa numéro. Numéro nga 082 21 95 996. 082 21 95 996. Moi numéro nanga pe WhatsApp. Ça il a ka numéro moko. Siko message nini opesa na gouvernement oyo a tala rabino na misu penza ya makasi te message nini opesa na bango parce que bazana e balanda biso ba yoka pe ba problème na bino message nini oyo opesa na gouvernement oyo olanda biso. Message dans le gouvernement, surtout aux élèves Fachi Béton. À la carte de comme jeune millionnaire. Si tu go au monde en côté. À son jeunesse na jeune zaba idée belé mais zangi soutien. Message nanga ngwana en tout cas aider ba jeune na. Ata te kaka ba musicien bo misa yemba ka boke di banganda sungeti ata pe biso hospitalier. Na ba peintre. Et message ni ko pesa direct na ministre ya culture. Bon ministre culture art amepesi trop na musique nde mtu valoriser ngo mingi po bana teti biso we toi pierita mboka eza art nde mtu sala mboka bana mais apesi biso mukonga sunga biso to se belé na nga moko te. OK, merci beaucoup Papa Aris. Papa Aris penasima ya caméra apesi merci. Et na sepeli makasi continuer biso to sala o eza par na biso bino pe bo sala toujours oyoyo eza par na bino c'est toujours un plaisir de voir ba jeune le quoi biso ko se battre comme ça c'est toujours honneur eza toujours bien en tout cas je vous souhaite bonne chance de la suite. Merci beaucoup. Kombo na ngai Sarah Bisali Kobongongo nazali
maroquinière vanière nasalaka misala ya ba kekele ba panier à kekele ba sac en perles ba sac ya maputa pour bana basi. Alors et salamaki que na mokolo ya le 10 septembre 2024 on a participé qui na concours international World Skills 2024 ezalaki na Lyon na France. Na participé qui ango na représentant Kimboka concours ezalaki du 10 au 14 septembre 2024. Nde na yango ba payer belé participa qui Côte d'Ivoire, Madagascar, France na kati ya compétition wana ya vannerie on a représentant qui RDC nde na gagné qui médaille de bronze oyo na dédié yango na président de la République pe na remercier ba effort nyonso azosala pona ko encourager entrepreneuriat ya ba jeunes to kendaki na ba propre effort na biso moko tozongi en tant que compatriote to représentant ki mboka libanda nzamba sungi to memi pe médaille on a dédié yango na chef de l'État na dédié yango na première dame maman Denise comme yé pe aza maman. Donc on encourager entrepreneuriat pe ya bana basi biso pe bana basi to koti na kati ya makambango na dédié yango pe na première ministre po azali maman na ministre ya culture et art na ministre ya jeunesse et tokosenga vraiment soutien za la makasi pour na encourager jeunesse to yekoli pe to bakisi pe mayele na musala to salaka parce que ezalaki na matériel obiso to salaka awa to mesana na kekele to mesana na rotin mais kuna to salaki ba brin ya osier. Alors comme na bakisi mayele na o na salaka et rozape malamu min ko former ba jeune pour jeunesse ezali espoir ya lobby espoir ya mboka. Alors ekosala malamu ko former pe jeunesse ba yekola na bandeko na biso ya basi ba jeune fille ba mi pesa pe na musala yango parce que son métier ezalaka te mutu nyonso fois sala quelque chose et ko sunga biso plus tard ko créer ba emploi pe ko diminuer to ya chômage na mboko leto vanda na esika moko ko dépendre na batu tout le temps et ko za malamu biso nyonso to yekola musala to sala yango na sengi soutien vraiment na chef de l'État na première dame na première ministre na ministre de la culture et art na ministre de la jeunesse vraiment pour bacha biso maboko basunga biso pona ko transmettre pe maele wana na bandeko na biso mususu. Voilà binomo bo uti Olanda ba pleurs ba plaisir ba moment fort ba moment yassé binomo bo uti ko comprendre oyo artiste na biso bazo sala musala na bango ya makasi o bazo sala et puis ba difficulté o bazo kutana nango ba uti kolela biso awa le gouvernement atalaka bango te. Notre gouvernement congolais aux occupé kaka artistes et comédiens, artistes et musiciens. Est-ce que koki kota la penangamu ya artisan na biso awa? Est-ce que tu peux prêter l'oreille na ba supplication na bango? Parce que maman Doris azawana pe pona kolobela bango bazo senga aide bazo senga otala pe kana bango bazo senga pe olekana otala makambo bango baza ko sala s'il vous plaît notre gouvernement congolais bisika bozawana bisonde batuto chakabino. Donc nous vous supplions yakoya kolandela bango parce que eza o bango balobi. Maman journaliste a fondé te, maman Doris a fondé l'autre côté. Aïe kakande a prêté le sous souvent na ye ya kolobela bango que bosunga bango. Na moni ke bo sepeli bino tout bato bolandi bango bozana kati ya France, États-Unis, Angleterre, bozawana partout ya kolanda ba art. Ce qui peut boye bo beti moi tour, boyaka ana 7e rue. Osomi mwe ke komo boye sala mwanda ku bien. Nous avons compris que et que tiene karane ezalaka ndoki non mututu aza na droit ya osomba ekeko oyo ya lingi mais ye moko mpe ayebi utilité ekeko wana azosalela yango nini. Koteka biloko oyo elakisi te ke oza ndoki, koteka biloko oyo elakisi te ke oza moto abakisi, kosimba kane elakisi te ke oza ntshor, elakisa biso grandeur, ezolakisa biso makambo ebele. Bakiti pe ezolakisa biso pe ke ovandi na kiti ya bokonzi na yo. Veut dire banini bilomo déjà pour comprendre minga olobalisusu ezate. Je vous dis merci pour la confiance au bois accorder biso pe vous pour continuer pour accorder biso. Merci pour tout, en tout cas moi je vous aime beaucoup. C'était votre journaliste Doris Maviti, le choix parfait de la nation. Donc je vous dis au revoir et bonne suite des programmes. Bonne suite des programmes. Bye bye.